la boye. Après Kobimanaye, tu es bien au peuple congolais dans son ensemble. Naïe, ça quand même au mettre fois la bande la rango. Ce qui est allé locaux, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a raté na mandat na Inasuka. Ils ont lié à ba congolais. Ils ont tanga à ba congolais. Ce qui mandat na biloko tout ba promesse. Il y a mon azolo ba ça oui parce que ba tu billet oh gratuité même ba condition ni bani. Merci à vous, amis téléspectateurs et acteurs de télévision. Boy, madame, l'émission Nabino à vie du peuple. Grande ma joie de recevoir pour vous aujourd'hui. Porte-parole de Fatih Kreik avec lui. Nous allons devoir parler sur social à congolais et puis tomber à bon action et à Fatih Kreik. Il s'agit donc de Monsieur Moïse Mbouike. Je dis bonjour. Bonjour Madame Essine Fataki, bonjour à tous les habitués de cette grande émission. Je cite avis du public, vous aurez toujours un rendez-vous et à cause de l'émission Oyo. Tous allez avoir une invitation à eux, surtout pour le Belaou, ils allaient intérêt général et la population congolaise dans son ensemble. Si quand on appelle ça Mbote na bato baza ko na biso ma présidente en direct à Canada, précisément à Toronto, on appelle ça Yembote maman Janine Malitou Mukala, pourquoi pas Maître Isaac Kantompa, sans oublier la grande dame ou azali ba membre na biso pe na Fatih Kreik, madame Gloglo Mukala, pe sous famille nyonso, il y a Bila na pesi wa Mbote et un grand merci na yo madame Essine toujours d'avoir pensé à Robin Gisande Kombo poto lo Belaou ils allaient intérêt avec les Congolais. Voilà, moi, Mboka, toko tadea masolo ango, social ba congolais to komi wapi. En fait, Madame Estine, je pense que les Congolais vont tout à la biso en ce moment, ils allaient vraiment émis na makamunenge zali kokende, mais ko tala lolenge oyo ba détracteur on a benga kabato bazali animé de mauvaise foi au balingi peuple congolais entre autres bato bazali na secteur ya économie ba investisseur na biso ba la noir sur blanc la population congolaise que balingi bangote okoki ko imaginer que na mboka na biso oyo gouvernement na biso est pensé et eu décision ya ko luka ko améliorer situation économique sociale à peuple congolais, mais il y a un groupe d'individus ils en a battu on a besoin animé de mauvaise foi et ça a été procédé. Mais gouvernement côté les la bangote non madame mais sengeli koyeba eloko moko batubeli baza ko lobelo ko wana gouvernement sous cas de décision ya ko kanga biloko wana to na kao plus tard alors gouvernement oyo ne biso za ko senga za ina mission ya ko créer les sous biloko ya l'état tu vois à l'époque tous za ki na ba organement tous za ki na ba institution ebelé ba entreprise ebelé ya l'état je pense que ceux là qui jusqu'à ces jours bateau bazali ba investisseurs ou ba opérateurs économiques au sein la biso biloko bazo salati lokola gouvernement lokola l'état congolais a moi difficulté il y a besoin de biloko il faut le dire parce que biloko a existé dans nos pays ba individu ba se mettre d'accord il y a pour moyengo pour créer ba biloko privé que lelo na régime ya Félix Tshisekedi ba na côté les melango pour congolais anyo comment donc congolais yemo ko amoni comment est-ce que le gouvernement a juste souci il y a pour le ko chabango na conditions de vie moko très équitable na ba comme ça ba pa ya ba mboka mususu mais groupe ba individu ba telemi et aussi mbaté mais moi je vous rappelle j'insiste encore que mon konzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Yambaki ministre na biso ya économie en tête à tête vraiment très fort aux Izaki kolobela nkambo etali évolution il y a décision arrêté ministériel ça makiona et puis bato la biso sengeli ba yebake bien que ba contradiction les aki moi mingi mais ba sila iko za terrain d'entente ça bango ndenge to za iko loba ezali à cause de la pensée wana ya kobimisa Asbel Fatih Kreik na lingomba ya cause de l'action caritative comme un parti politique ezali la présidence parce que jusque là pesingana na val wana te ya boya ko lobelango mais sinon to za ko milengela ya kitoko parce que na kati ya Fatih Kreik to za ba femme très compétente to za na mibali bazali très dynamique au kocha na terrain pour 2023 ba ko représenter effectivement peuple biso to yate na pouvoir il y a 2023 ou 28 pour na kosala pour na ba intérêt na biso parce que to bana en autant que Asbel ko sunga peuple congolais ko accompagner vision ya mokonzi mboka donc ceux qui le to zali na mangeoire de bato ba bato na pouvoir to ko koba kaka liso na kosala yango na ko sunga peuple congolais na vision toujours il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi ko biso na Fatih to baba merci et Fatih Beto pour la gratuité et enseignement merci pour la sécurité na mboka na biso merci pour la likambo etali justice pe état de droit na école congolais. Est-ce que makamne so maman Janine azosala parce que nous avons Asbel mais côté action na makamne so awasala ninga sunga ba peuple congolais est-ce que intérim artisan na sima makamne so na wasala wana je te rassure madame na politique ezali monde ya ba intérêt mais ngai lo za ko kamwisa ngai depuis la présidente abandi baction na ezaba action abandi na pouvoir avec Tshisekedi so ko continue na YouTube azota na biso betika kombo Janine Malitou abanda na je te dis azali mutu abanda ko soutenir voire même parti au pouvoir UDPS abanda ko soutenir ba combattants et belé de près et de loin
de près et de loin, je vous rassure. Sans pour autant, pour qu'on banze que IDPS a non pouvoir, qu'on banze que Bapes a poste, oui, IDPS, batikala catégorique, qu'on boya, qu'on travailler dans le régime passé. Mais le loi a pouvoir. Au monde, il va dégoûter la diaspora, il va travailler dans la présidence, il va après, la ministre, mais il y a le non. Ndeko Moïse, biso na fatigué, tu as une vision, on a dit, il y a reconnu où il a les ventres d'abord. Biso c'est le peuple. Il y a un intérêt, il y a peuple congolais. En tout cas, la moutou na ye, azana l'ikanicité à comme ministre. Azana l'ikanicité comme député. Yesus neza, ndenge na muka bapa ya batonto asali congolais dans son ensemble. À vivre après le pôle abattoir parce que tu as une mobilité, tout tika allemand, tu as tout tika bandeko bazan va pays, monsieur soit ba vivre kitoko, ba dia kitoko. C'est ça la grande souci majeur au moment Janine Azaï nango. Je pense que bandeko nyo sur la carte ya fatigué. Parce que Rolanda limemi wana biso soki lelo tozali na pouvoir tokozala te kosala ba désagrément ya bato baza kosala asana pouvoir ba détournement parce que o etali déjà na boba mbongo o etali mituka o etali bien na fatigue na moi moke na ba contribution tozala nango toza déjà à l'aise to roulaka na biso na carrosse to fandaka déjà batata lopango ba plus jeune baza na kati ya fatigue je vous dis o esali mana te batata lopango ba plus jeune donc c'est quelque chose à louer o to koyibisa na bande ko ebele balanda ba copier ba travailler pour na peuple ou lieu de travailler pour nos intérêts personnels. Ok, message ne cause la ligne pour la bande ko ba Orlando Dynamite. Très bien, message d'Angaï cause d'abord il y a remerciement et pas maman Janine Manipé Moukala. Je pense que vous voyez, on a organisé une émission où vous allez quoi il y a personnel il y a tard de télévision infatigue pour on a merci na acte je vous rassure madame Fateki na acte madame on a dit que ça là personnellement parce que il y a mis dans l'émission on a le bango je te rassure na musala na biso o tozali yo mota banza ko pesa yo terrain à 20 sur 20 et puis dans télé en diagonale na mausolée à fin c'était Etienne Tshisekedi ba mulu bazali eloko ya senga ba merci ebele na la dame ezali loko oyo batu ebele ba kwaki ko banza ya ngote mais biso je vous rassure que ba travailleurs nyonso bazali na table d'abord télévision bazali na mapango na bango 20 sur 20 yoko yeba na koyamba mutu na mutu pour ça la émission mo spécial wa biso ba témoigner sika oyo pena ba pesi bango eza et bien les acquis émotion pour la bango, les acquis émotion pour la bango tant que maman est ici ingénieur architecte qui a capolé la bango. Donc moi pour moi j'étais vraiment émotionné dans satana qui n'a ngoté, c'est pourquoi je dis dans colo abattre la rabicho la dame là, après ça est force, après ça est toujours ba énergie, il y a qu'on continuer ndenge to bani na lopango parce que ceux qui osaï ne sika ya kola la tête osa na moto que ça y passe. Ndenge to zuwana, je sais que maman mine de goya et puis na ko benda ka bandeko o bazali ko travailler na madame, to soutenir vision na ya zali nango, to soutenir vision pour te bana kwa sous ba cadeau plus il y a pesa ka mutuna o ayebité soko zaka kana droiture soko zaka na vision ya malamu en tout cas a hésiter kati pour qu'il na aide moko o ezali social donc coup de chapeau mami na benga ka yo la grande dame avec double poumon na cadeau na yo na monaki lopango o ya ndeko Moïse oui aujourd'hui officiellement na ko annoncer yango déjà sur la guinée général architecte na ngai na za ko banza déjà ndenge ko banda ba travaux na ngana parce que TV za radio te ezali ko pesa maki officiellement to ko kitana yo wana incessamment au monde technicien même il y a tard de télévision par exemple plus jeune parce que pas la biso tous en rare na chaîne de TV monde pas cap les génération montante où ils a dit madame ça qu'on soit bateau une expérience bateau une professionnalisme moko avancé en tout cas méritocratie c'est pas la biso géopolitique et qu'on compter au monde en tard tu en ba Congo au monde en tard tu en ba Swahili tu en ba Tabandundu donc tous ça vraiment très focalisé na ko respecter géopolitique ainsi qu'à biso donc au nom de toute la grande équipe il y a tard télévision on a ici longoni mingi na maman on a ici longoni mingi na batu au ba travail kana ba administrateur na biso on a qui sa maître Isaac Katopa on a qui sa madame Globlo Mukala ou azako la TP au fourré mon soki to bélier problème moko ezali na fatigue crypto na tard de télévision en tout cas à mankakate pour na koya na assistance na peuple congolais to yebisa bango été douleur d'affrontement il y a moi si au ezali Congo et comme déjà peine donc je vous rassure année 2021. Et comme déjà, parce que tu as une élection 2023. Très bien, madame. Yango, au mona, et salamata, mon sousma, nous sommes dans le régime PC, les gars qui, mon kondiamboka, ayoki, écoute, à peuple, à bénissi, ministre économique, qu'est-ce qui manque? Ni nous ça la boye. Après, comme il m'a dit, tu es bien, mon peuple congolais dans son ensemble, n'a eu ça quand même, on met une fois la bande la rango, ceux qui est allé locaux, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a raté, na mandat na yasuka, ils ont lié à Congolais. Ils ont autant de Congolais.
soki mandana et biloko tout ba promesse ya mona zolo ba ça oui parce que ba te belé oh gratuité même ba condition nini bani oui ça va venir Congo ezala qui dans les chaos madame ba ko sala maman na bateau magique té aye ba secteur eza ebele mais ba congolais ba retenir oyo koki kozanga te kosimba dibumu ya congolais qui la si congolais ba retenir avant faire mandat soki ya ngote na ba katana kokende ko renoncer na profession na ngai ke natika musala pona moni chef de l'état abongi ses visions mais le quoi ça toujours la vision na ba to ba retenir te kolia que la si na mboka oyo vous allez voter. Que plaise à Dieu de vous bénir abondamment, Maman Janine. En tout cas, nous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Un grand merci à Maman Jessica qui était derrière la caméra pour ces